Ça dit que ceux qui biso pe bana nzambe na technique spirituelle to kangi mutu moko boye azalaki a uti na monde wana il faut to vider au moins to tickete faut to vider kati na ye po akwa kobimisa ba secret oyo yena satana ba pesa na ki ba réunion eloko ni ya mona ki kuna nyoso ya onto ne ilo na bengi confession komona makambo nezo de kalibanda te parce que ya biso za la plus grave na pesa ki message moko la pesa ki ngai na moni toza na 21h mais température na biso amboke pesi na 42 mais to ezo pesa image lokola 18h chini a désinfecter mais pesa na nukisité ba désinfecter mais to mona ba secret mususu awa bazo linga ko bimisa ngo na miso abatute po eza ba secret politique alors bazo boma batu mususu akoboma ba pesa ki sakufi mutu mususu ba to mona ba vidéo mususu bazo ki no beta ba masasi ba kufa lokola ba cochon et lokola ba zombie azo infection moko oya a désinfecter a infecter batu mususu te il faut ba éliminer vraiment frère baby bonjour oh so tombola liboko frère baby tombola te bonjour en tout cas matifani moto pesinga ye na ngana pesote mais na beke olinga o bananga yi na mo ambiance oyo lobami na opesanga te ba TBC oyo to sala kango na 2005 oyo komaki tina ba pancarte ba bamba plus de 5 enfants ba okufa na ba TBC to bano sala ngondeni na ba veni place ba to ba zebele ou soit na ba moment ou ba maman ba kinaka kilo ngana koti place ba maman ba sala kilo na invoquer na ngaba ba esprit na ngana okomona toujours na kati ya besprit wana nazali ko invoquer na saleli pe manangai na fuli après mtato na fuli directement mutaza pemeni wana akoti si lokola ezali virus oyo koti ekomana toujours sani ekotambola tango etambola ekomena siko na mode de contamination parce que diable oyo akota wana aza toujours na mode oyo ekozala mode ya suivi donc kolukate ke no baki no to sala ne donc ndeto sailaka nde ba sena chauve souris ndeto sailaka ndeto sala ba puku ndeto sailaka ndeto mona to sala ba nyao parce que ça le lomo to ruta no banda ya sous forme ya esprit mo non ezaka ba bloc chauve souris aza parmi ba espèce o baza mieux placé na ba doctrine o biso to tina ba temple to tamboli surtout na ba temple na bango kuna ba baza mingi batu ya ba bouddhiste au mona kati ba bouddhiste ba temple na bango ezaka mingi gardé par des souris des chauves souris. So frère baby, ndenge na pesa ko mbote boy. O boy ki point. Me kano frère baby. O boy ki point. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien. Le Nazarien. Le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom, shalom, shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez Jésus-Christ de Nazareth et la princesse de l'éternel humble servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste des Pitika. Aujourd'hui, nous sommes bénis dans cette émission témoignage avec notre pasteur Timothée, le pasteur, le berger de l'église de notre bien-aimé frère Michael, autrement dit, frère Baby. Déjà sur ces plateaux, réjouissons-nous dans le Seigneur, comme j'aime bien le dire, à travers ces cantiques, et on se retrouve tout juste après. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est Yves Bouloufa et Alain Kiakala. Boa vida, régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat.
Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mabe Nzambe eza wapi soki tozana bino elongo. Vraiment Nzambo asunga biso ebete eosimba le coronavirus musika na biso le 28. Donc le 28 oyo ne manquez pas avec l'homme de Dieu le pasteur Timothée ainsi que notre bien-aimé le frère Michael Baby. Toko savourer hein de baba yoka bilenge alola dis-moi kindapi. Maman Marie-Claire Karawa, maman Betty Kokile depuis les États-Unis, Nekab, ma sœur chérie depuis les États-Unis, Nathalie Moussibou, plus 1, Yangandeko, Marlène Mbouyi, ma petite sœur depuis l'Afrique du Sud, Papa Guy Labala, en Afrique du Sud, na maman Lauriane, donc n'avait binonio sur le bouton, mon maman Luzette, Boza, Malamo, frère Baby Azawa, pasteur Timothée Pazawa. Shalom. Shalom mama Tiffany. Shalom. Pena pesi bandeko nyonso balandi biso mbote na kombo na Yesu. Kimia ya Nzambe za mabota na bino na kombo na Yesu. Amen. Pasteur Timothée yozo pesa bato mbote ndeni. Oui, nazo pesa mbote parce que mbote zali sini aliboso ya kimia o Nzamba bongisi. Okomona tango Maria kutani na Gabriel a iloko aliboso apesi abi sali Marie. Omona tango Zacharie akutani na ange Gabriel pendant kazo sala offrande nae pour azoyano ya Jean-Baptiste apesa kenanu sali azaki étonné et sali ezele mbwali boso akimia o Nzamba pesa moto vraiment kimeza mabota na bino atako mon pepe ko bangelo ote passe ko na biso za bomoi na pesa lisese ya bantelele na kati ya zamba soki nko ya gangi bantele bavanda akimia to contraire baganga ka wa sabi kriyo ezo ganga biso toza église to vanda kimia te to ko ganga poto kumisa nkolo na biso pe nkola kozwa lokumu likola makambo oyo. En tout cas, lelo soki nkola ko linga témoignage à frère Bébé aussi la lelo mais ndinga baki ko continuer mais témoignage proprement dit to lingi to ke le 28 té hein papa Timothée. Bon, ngana koloba boye omoni na lobaki loko ya confession pe na lobaki eloko ya témoignage. Ça veut dire que na meka ko zonga mwasi mamingi omoni na kopesa exemple moko soki mboka eza na bitumba na kata bitumba wana parti ya gouvernement to parti ya rébellion soki kangi mutu moko lokola rebelle bako kangai bako maltraiter pa bimisa ba secret oyo
eza na kati ya équipe ya rébellion to ya parti ya gouvernement. C'est-à-dire que soki biso pe bana nzambe na technique spirituelle to kangi mutu moko boye azalaki uti na monde wana, il faut to vider au moins to tickete, faut to vider kati na ye po akwa robimisa ba secret oyo yena satana ba pesa na ki ba réunion eloko ni ya mona ki kuna nyoso ya ontone ilo na bengi confession, mais témoignage na ye ezali azo témoigner makambo ndenge ya vivre ki pa ya bongo la motema akutana nzambe, mais confession ezali ko bimisa misala bondoki oyo bango ba ne ko sala moko ya ba plan o tozomona lelo tomoni bébé alobaki avant décembre alobaki otuna ki question mo matifani lobi programme na yo nini botiki kuna makamni kosama na monde à ténèbres na mikolezo ya ayebisaki kobanda décembre bokomona ba épidémie kobima ba makambo ebele ba mort ekosala kobanda na Congo ti le banda lelo tomoni na Congo à partir de décembre bat ba kufi awa loko eloko mususu mabumu pasi makambo boye donc iliwa moko ezosama lokwa na mopiku. Mais nzambe na mawana ye to sali lokola tozwa mwa kimia Chine ningani et to ya Chine mati e beti ba pays mosusu lelo to ba boye e bole koti na Kisasa et soki nini corona soki corona virus à côté na Kisasa, donc tout le monde a peur hein, parce que lelo ba pekisi ba wenze tekate condition au monde la zo garder batu libanda mama Tiffany ezali le lenge moko na Afrique toza banda komona ndaku ya 3 mètres balala ka 10 personnes akati oko maîtriser bango ndenge nini na ndaku ya 3 mètres wana kuweza la kati oko vivre sa batu na kati ndako kangela bango okanga bango koma batu akisasa na moni batu musu bazoloba ate bisote babanda ki bongo, mais na lobi disese moko bakolo baloba soki libanga ezuiti aku ndeke osekate komona makambo nezo le kalibanda te parce que ya biso ozala plus grave na pesa ki message moko la pesa ki ngai na moni toza na 21h mais température na biso ya mboke pesi na 42 mais to ezo pesa image lokola 18h mais toza 21h, ça dit que c'est un langage qui signifie que température na 21h 42 peut-être autozomona libanda eza olenge mususu Kisasa ekozala mawatro. Alors après ba 45 jours kobanda lelo ti ba 45 jours to comprendre que va mususu ekote la biso awa, donc to lelane mawanzambe pona mabota na biso yo simbate malade so ekoti awa yo simbate. Mais na kopesa bana nzambe message na Exode chapitre 11 chapitre 12 chapitre 11 verset 6 nzamba lobi abisi Moïse ekozala na kolela makasi na peuple ya Egypte kolele kozala makasi mais bino bo se prévenir parce que na pesa bino formule oyo kobimisa bino na kata bombo oyo, ça dit que tout ce que nous voyons ce sont les signes prophétiques déclarés par la Bible. Ils ont un signe moko te tigala kolobango, ils ont une information montée dans un journal, montée dans un livre mokote. Ça dit que c'est la Bible qui parle le temps de la fin. Mikolo kozala difficile pesa pasi blobiton bomona makam oboye bake ezakaka ebandeli ya douleur, mais douleur na ne bandite pona ko annoncer na bana nzambe wazota ma distraction azonga penza mobimba asala nzambe andimela pe Yesu lokola kolo mokonzi pe mobiki sinaye. Voilà papa Timothée tozo ya na frère bebo to pesi na mbotete frère baba ki ba vaccin ko ya alobaka ba vaccin siko so ba vaccin yena ba makampo tozo ka bimasola ba vaccin ngo ba nzambe ba zwa te pour faire ba vaccin pe ko ya bon ba vaccin ko ya na yebite pona ngai na kokoloba bango mona bazui kisi yango te eza tâtonnement bazo tâtonner soko vaccin ba opesa par rapport à quoi parce que produit eza non maîtriser te bazo tâtonner nanu soki omoni na kati ya médecine ba minganga ba komi ko bimisa secret médical o ezali na ba salle d'urgence et ça devient trop difficile. Pourquoi? Parce que selon les formules ya médecine ba bimisa ka secret ya quantité, ça dit so ozobilisa mutuna à côté na salle d'urgence ba ko talisa oyete ko tala pe toza ntwana te. Pourquoi? Ya koki kotika na bomo yo émotion ko monele ninga ozala okoyo kufi ngana uti ko lekana étape oyoyo tozo sala émission awa mama boti et moi na ki na salle d'urgence et na salle d'urgence tangu ba permettre ki akota mona mwana ezaki terrible. Alors
on a collecté que secret médical et bimaraté mais le tout monde en France en mode ça va secret médical pourquoi pas ça ça va bo na banda ko bato ba yokate bato ba mo le matolemi banda ko to sali boy makamwe comme belé to comme ba prisonnier nzo bazo batela yo likola malade vanda ta 45 jours ata 1 mois ta 2 mois mais aucun na liwate siko ba komi ko zo ba image oyo baza nango ba publier ngo pour ba lexa batuke l'air est grave l'air a sonné l'air est très mystique o ba ko maîtriser te batu lokwa na États-Unis batu lokwa na ba France ba Angleterre ba ko maîtriser en côté Chine a désinfecté mais apesi na nukisité ba désinfecté mais tout monde ba secret mususu awa bazo linga ko bimisa ngo na miso batute pour ça ba secret politique alors bazo boma batu mususu ko boma ba pese ki sa kufi mutu mususu ba tout monde ba vidéo mususu bazo ki no beta ba masasi ba kufa lokola ba cochon et lokola ba zombie azo infection moko oya a désinfecté a infecté batu mususu te il faut ba éliminer après temps ba éliminer quantité à batu ane c'est lokola to ikiti mais qui sezate alors il faut mutu nyonso ayeba ko zonga sa motema ne pa na nzambe lokola ba bazana kiste mais biso dozana kisi. Amen. Les autres tozana kisi qui s'ezali qui se vendara nango etambola nango zanango partout mais bato ba négligeango aba comprendre que kisi wana c'est important donc mutu nyonso akimamba mpa luka kisi wana tozana ngo mama Tiffany. Oui, et comme nous quand on dit batira bat malade ya mamba pe ba poussa ba zaper musique hein ba poussa musique vraiment frère baby bonjour oh so tombola libo frère baby tombola te bonjour bonjour ma Tiffany bonjour na bandeko bozali kolona biso na moment oyo si les Nazariens TV donc nzambe azali malamu en tout cas ma Tiffany moto pesi ngai na ngala pesote mais na beke yolinga o bana ngai na mo ambiance oyo lobami na pesa ngate na ngala pesa ngote boya likolo ma Tiffany ko ngala pesote ngai na pera virus ya ko veke coronavirus wana de na pera na ngote bana nzamu baolanda ngai na lingeka vato banda naza na message mo penza mapesaki to omeka kotanga ngo na makomi bandeko bozali kolanda ngai ozwi bible na yo na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 5 to kotanga ngo de 5 si atana 9 et le bina biso boy vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni du ténèbre. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sombres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'éveillent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sombres, ayant revêti la croyance de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. Donc, na 16 au monde, ils allaient verser mon cours, nous avons point makasi alubina biso soyons toujours errés na 17 alobi prions sans cesse eza parmi ba médicaments oyo biso tozana ngo pe parmi ba thermomètre oyo tokotia bana na nzambe oyo tozana bino na journée ya le 28 en tout cas ma Tiffany maladie oyo bimi pona ngai eza nango ba biloko déjà na témoignage na nga tolobaki ezalaki ba programme oyo ezalaki d'abord établi. Le programme est établi et pas exemple et vous allez établi na fin d'année mais pour faire accomplir l'année au kuna souk. Dans le bagage chaque fin d'année dans le monde satanique les diables envoient son ange pour faire quoi pour bénir lorsque vous doit fêter bonne année on peut fêter bonne année lorsque vous doit fêter Noël on peut fêter mais pour ce qui concerne les vaccins dans le blague maman vaccin en tout cas la bête là c'était na rozonga mwa mke lorsque tokota na témoignage pour na kolobela encore ba vaccin ngo et alors na lobela qui ce sont des
composition oyo ezali ya ne oyo ezali composition oyo uta na mboka oyo na otanga kombo eko uta na niveau ya Éthiopie. Et alors coronavirus ezali lorsque biso ezalaki na kati ya sukio ezalaki déjà betape oyo elingaki kozala sous forme d'éclatement ya 3e guerre mondiale. Donc oyo bana na nzambe bele baningai bazala surpris nango elingaki kobanda uta Éthiopie ti à partir ya Chine. Maintenant donc ngoko mabiso tout na kati ya trouble ezali virus oyo eza éclaté na kati ya Chine mais a préparé na pays mususu pona ya kozala déclencher kuna. Et alors bana nzambe kozali kuna nangai na lobaki na eloko nyonso sanctifié par la prière et pas ekolo nzambe et ozala ngona be fêter pona yango. Mais la vaccin oyo ezali kobonga masiko mais osala nga moi passe parce que ce qui est basé na kati ya organisation oyo ya biso toyebi oyo sokipaka na kati ya ba niveau ya santé ezali na 3 lettres oyo bino tu boyebi yango eza na virus oyo botozo benga lelo coronavirus mais okomona montant oyo kobima ezala sous forme ya montant moko na lobela kango les dernières monnaies oyo tokolia yango on na lobaki bicorne et là na kati ya bicorne ezwaka les 3 chiffres oyo ezala ba chiffres ya augmentation sur le plan ya ba euro ou soit sur le plan ya ba milliard. Okomona soki mbongo wane kobima ou bien mbongo oyo bakozala ba livrer na niveau ya ba pays okomona ezala varier comme na 17 000 ou soit 20 000 fin suka na ngwana ekuta mpanzi ya ba pays oyo na lobaki bazalaka regrouper pour na hôtel makambo oyo ezali ya ba virus mais boye ba kenon ezana ba corps misusu bazali kokufa mais pour na batu misusu ezali encore malam parce que bango bazana besoin ya coupe pour na korenye. Mais na ngala bete société moko na bana nzambe bozali kolanda ngai tozonga mingi na makomi ya nzambe lorsque colère ya nzambe ezalaka enflammé mais pas bana atalaka toujours na lismoko ezalaka différent. Et alors tozonga lorsque to monaki na Ninive Jésus nzambe azali koloba ete Jonas na tino na Ninive kendo kopesa sango parce que na moni mabesa nini e bani komata. Et alors lorsque akomaki na Ninive pona kopesa sango malam eloko liboso elekelenga na Bible komona d'abord na ba petit peuple oleba kende ko luka bato bazana ba mongo ou beba kende ko luka mbakande nzambe lolenge ekomela ubeto luka abumoko ya batama basala kinini babi ko banda na petit peuple balongoli bilamba pe ba fa na putulu jusqu'à ce que komaki na mokonzi ya mboka asali également confirmement ya parole o ezali ya nzambe ndo komona na kati ya république na biso balobi prière zalate bien sûr prière zalate yango na lobana kati ya témoignage na ngai ezana mosela nzambe moko te atelema liboso ya kombo ya nzambe apandi sango ebongo ye vinaye ekene toujours malam so tang na ba portrait ezana mutu mota atikala kokufa liwa ya malam o bakene kokunda ye mingi bakufa même si koleka Jésus Etienne babamba babanga misoso babaka baona ba kuluso foi lokola Jésus. Et alors biso bana nzambe tozala toujours confiance et sika nzambe na biso lokola bina 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 alobi restez toujours dans la joie to bangate kaka ndenge nzambe na biso akozwa toujours soin na biso. Merci. Na frère baby makamango ya ba coronavirus lo ba virus ko ya ba nini ba maladie ko ya tout ça botaka ondeni lokwa mozano na tona botaka ondeni ndebo sala ki po Chine tomboki Italie moite Mati fani na lobaka na kata témoignage na ngai dans le monde satanique bazwaka te eloko moko eza or ya biloko bato bazana bazwa toujours ka ba biloko eza pembeni ya bato so bani kota ndeti na pelo wa Chine bati pana biloko walia te so bani kota la virus wana uti na kati ya nyama nini ezali nyama oyo surtout na kati ya monde satanique ndito bano sela mingi omona neti na ba période mususu biso to komaki na ba degré mobwe balobi maintenant to lingi to sala système ya kokoitsa ba maladie moko na kati ya bandako to bano sela nini puku tokozo ba puku oyo bazali ba puku satanique ba puku ozalaka omona bolali boye bango bazola te ba otambola kwa basani bolali boye bango otambola kwa ba plafond. Pourquoi lorsque zo tambola déjà za na virus obino diable bo senini bo pesi bango déjà na maboko na bango tango zo tambola kwa sana senini a déposer bino yangwana. Donc yope na tongo ozolo savo sala boye osene lo monte OK loko wana virus wana etika na kata sana wana il faut magana kombo yeso ndemo na kata coronavirus omona bazui chef souris babiki na euti na chef souris oui bomono chef souris benga chef souris na ndako no mais so déjà mon pépé chef souris aza obimiso ndena kati wana yebete kotambola parce que le diable azora toujours ka tanga mutu wana aboye bazwa semence eloko wana batinga na kati donc place au tuna koza so na fandi so ba bisengai pe mata 3 fois na pe mata 3 fois na tiki na ngai
ba maladie mingi to pesa ba na msusu na hôpital minene ba asthme bronchite et rénara makas ba TBC o to sala kango na 2005 o komaki tina ba pancarte ba bamba plus de 5 enfants ba okufa na ba TBC to ba no sala ndeni na ba veni place ba to ba zebele ou soit na ba moment ou ba maman ba kinara kilo nga na côté place ba maman ba sala kilo na invoquer na nga ba esprit na nga okomona toujours na kati ya esprit wana nazala ko invoquer na saleli pema na ngai na fuli après mtato na fuli directement muto za pemeni wana akoti si lokola ezali virus o ekoti ekomana toujours sani ekotambola tango etambola ekomena siko na mode de contamination parce que diable o akota wana on a toujours na mode o ekozala mode ya suivi. Donc kolukate ke no ba ke no to sala ne donc ndeto sailaka nde basena chauve-souris ndeto sailaka ndeto sana bapuku ndeto sailaka ndeto mona to sala ba nyao parce que ça les logo monte to ruto no libanda ya sous forme ya esprit mo non ezaka ba bloc chauve-souris aza parmi ba espèce o baza mieux placé na ba doctrine o biso to tina ba temple to tamboli surtout na ba temple na bango kuna ba baza mingi batu ya ba bouddhiste au mona kati ba bouddhiste ba temple na bango ezaka mingi gardé par des souris des chauves-souris. Tu vois, donc ils auront toujours bon la propagation. Son frère Mike Michael, tu vas avoir vaccin, tu vas avoir ce qui est bimé, admettons que bimé. Non, non, vaccin parce que la Bible le bien était nyonso tozali na yango et oti pa na Nzambe. Mais le ko la diable ça la gelo autant lokasani a profiter. Lorsque maman ngo mema moi non a vaccin, priez pour notre enfant. Zone vaccin. Bango ba bengo mais préventif. Mais pour moi, celui qui donne la guérison, celui qui protège, na moi na zoazoate, soko be tsanza me no preuve. Obi ke ngane na moneli, na selon les frères Michael Lobela. Na kotika la jamais ba na bazwa vaccin. Nzamba ko batela bango na komoneso. O déclarant le kola lobi ah, c'est par la foi que nous vivons. Au monde appelle Nzambe pasali, ba vaccin appelle l'équipé, o tika pe na bano, toujours normal. Et là na live sande ko mo azali ko la ngai, kaka nango azali ko la ngai boy. Quoi de ce jour qui nous amène à la finale. Donc la pexi mutas of vaccin thématifane comment que ngai mo na ngakoma ki non, celui qui protège c'est Dieu. Donc ils allaient na niveau techno bagino bat bazwate. Mais prier l'Éternel ce que tu as convaincu au kinozo. So ngoni que non, mutema na ngaza convaincu selon au frère Michael Alobi na makam otozali ko mona izoko paramètre pp ning mon frère Michael Alobaki Antoine de konanga nga famille na ngana lobaki donc vouloir pas mutu moko to lozongo te. So frère baby ndenge na pesa ko mbote boy oboy ki point meka no frère baby oboy ki point na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
direction Elengesa, Mokoto numéro 1. Après, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, vous avez kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Bon, pour nous avons une licence de fait, qui parce que une licence de fait. Pour nous avons qui parce que ceux qui n'ont besoin de licence de fait, c'est parce que zali parmi bambote oyo les lots na katambo na biso écrit encore ba mobile. Matifani, quand les élèves qui n'ont pas mbattu na tongo, donc nous avons meke bonjour. Attends ba papa na biso Timothée bazala qui na match nga Matifani no tout, bozaki ba mikolo déjà, ton nom na bambote. Mais le lot de la salutation ni komi. Au moins 2 personnes va kutani, bakani makofi. Wa beti pan après pesani mbote boy. Mais pour moi no bagino eza ba mbote mo satanique. Eza ba mbote moko esengaki d'abord force et attraction monde satanique au le to benga ba phénomène kuluna. Il fait ça les mabongo parler poignet. Au biso tout ebi déjà que non na kati na monde na biso ezaki ba mbote o to fula ki on se le père ba jeune. Et alors la kati ba mbote ba coup des ba mbote mo satanique lié au pouvoir ya bato o bazana na kati ba secte wana. Okomona ngoza mingi ba mbote ya biso ate. Et uta Nigeria ndi la biso a. Okomona miko taba igwe, omona yena moi pané ce qui paille de wa fula mpepe, omona na muningene ba tutani 3 fois 1 2 3 après apesa ni mikongo. Na musu bo omona ba pesa ni mikongo, mais na kati na bango, ce sont les esprits qui parlent. Na musu ne bo moto bo otiko la monate. Donc on pesa nga ngona bia, moi to nozong sangali susto olingina kinde côté nzambe. Ngani nozong so kambezo tambola bat nusu ba pesa même na maxo boya le bo to kena lokolo. Mais ndoko zali kolanda ngai o abiso bana nzambe. So monde que non lokola babi quarantaine to boya te parce que même si na époque ba Jésus babi ba bazaki ba lépreux ba nous est toujours mis en quarantaine. Mais la seprenant les premiers on ebi abota courage ala na pena yeso abete komisanga ipeto nebite nzela leke c'est exactement na batute est-ce que bazana bazete poani c'est que la révélation pardon on est bon une église pasteur Timothée et le nous confirmé à yo ndenge to comme na mukola lelo ils ont confirmé que témoignage à frère Baby est vrai. Témoignage, merci maman pour la question na yo tuni. Et là qu'ils ont confirmé au moins kindoki bakosa na kangote. Et puis molimo na nzambe bakosa na kape liboso na ngote. Au moins comment na frère Baby ozo solo nae mukolo baya na frère Baby maman Tiffany. Ce qui ozala olanda ba événement ou salama ezana batu ba betama na ba démon mukolo wana ezana ba biloko a permanence c'est panzana et maman na bango maman yimoko ya frère Baby ça dit que akoma ki lokola première garde to surveillant surveillante ya ko surveiller Baby po na ba démon de babande kolanda yi donc amona makamba mystique oyo ça dit que batu mutakoka kolinga vana pemeni ya frère Baby azakate donc ni mama kaka yenda zalaki mama ndena lubaka ne misule kike azama moboti penza po komona faso ya kolanda kaye kokange na nzoto akinde boyazana ya zonga bozaka facilité za facilité za bitumba mo munene makasi bato pe balambaka na prière lokwa ba frère David un jour ceux qui témoignent bani ko menesika oyo mutalamba ki na permanence na kolinga frère David aya po yi mutayambaka ye pe mutabanda ko bondela nga banda ko recommander ba prière na téléphone parce que nazaki na musam makasi bana osala na koka ko yana mbisika za kité na banda ko sa ba prière na téléphone alors mutu ayambaka ya azali et puis amona makambo moko ya osanate et puis abika parce qu'il y a une alliance à solo nzambe so azaki na alliance à solo nzambe te to esika wa pipina nzamba zate mbele Baby ba démon na balinga baliai donc obomo ba luka ba boma Baby balinga ba bomelanga nde frère wana donc il y a risque à mona ni makambo et makamba mona anda aloba ngo peye moko abike vomba makambo nyonso kuta ngai même ya Gabriel Olanda ga liboma
ekutaka ye et même Rechid pe ya Gabriel ezalaki kana maboko na ye mpe mutanda osokola ye ya baby pe yaki ka ye donc ndie tawana nzama bane kozelake baby aya ayamba baby après nzama pambola bimise na permanence. OK, donc Olanda témoignage na mikoleko ya na maboko na ye témoignage ya baby eza vrai. Ils ont vrai parce que ceux qui vrai té na ebita na ngayo sanini ceux qui vrai té ba preuve belé na ba preuve belé na famille na église wapi olinga ki omona ngote surtout preuve ya coronavirus ndenge yi po beba lobela ki wana ezali lokola ba accomplissement oyo na ba preuve oya memeli biso na cadre témoignage na ye pourquoi pas le baki que vous verrez à partir de décembre ça qui déterminé abike à partir de décembre bokomona ba sacrifice ko ya mingi ba vaccin ko bima épidémie ko ya pour couper la toujours rempli na année oyo donc tangu tomoni na Congo tomoni on a bandeli yango baliwe uto salama ya mipiku donc ça veut dire que ba mort que bisika otia bato ezaki sute tozo bimana kata likambo yo Chine kune bandaki malembe ndenge bandelaki bango moko ekoti ba Europe lelo Afrique aza touché et to ebite tozo kende wapi nkolo abatela biso. Merci papa Timothée frère bébé est-ce que témoignage aussi là lelo? Ah oui, pourquoi pas Matifane biki le 28 en tout cas tozana makambo ya makasi ya osala. Na si bandeko bozali ko benga pour la prière donc le 28 en tout cas tokozala toko prier ensemble pe nzambe ako monisa loboko na ye. Merci Matifani nasi na ko banda na ngai témoignage pona bandeko baza kolanda et alors témoignage na ngai ekomi nango na suka lelo nazo sisa témoignage na ngai et alors bandeko to sengaki lisungi pande kwa ututsama pona connexion ya jour ya rendez-vous le 28 nasi nzambe akosunga po ete tozala na bino. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci mouké. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingom salo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bosala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au donc tozo suka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mulai zate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka ucho landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo landa wana donc so moni titrage na sewana au mona lien alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour Borozala
boko s'abonner ebele. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh, asimbiki. Biso tozo